Ale kumanga motema moto yaya. Kinshasa, Nabiso, Kin et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. KNB. Kinshasa et l'équipe partout. Mbote bandeko balandi, bienvenue na numéro à Sika. Ya magazine au bolingaka mingi, magazine le bakaba réalité à Kinshasa, KNB. Ba politicien mingi ba koma kozwa batu comme ba chargé à communication kaka bongo kan ba expliquer bino nani esengele za chargé de communication pe rôle naye. Mingi ba baratena na koki kozala chargé de communication naye. Alors à travers réflexion oyo to lingi to éclaircir opinion nani akoki kozala chargé de communication ya mutu na tangu ya campagne électorale. En 2006, RDC et Koneta qui prenaient élection libre et démocratique. Na niveau présidentiel, Tozaki Bongo a 33 candidats. Puis na législative nationale, Tozaki n'a plus de 9000 candidats, sans compter les députés provinciaux. La candidature est pour aboutir à une élection effective d'un candidat. Alors, il faut nous coller à l'étape de la campagne électorale. Précieux. Les produits candidats politiques font appel à un spécialiste ou un coach en communication pour gérer leur campagne, c'est-à-dire stratégie à campagne, conception, stratégie, thème à campagne, slogan à campagne, entretien à image à candidat, puis suivi na évaluation à campagne locale. Na France, na époque, il y a François Mitterrand, après avoir échoué plusieurs fois dans l'élection, à celle qui appelle Jacques Seguel, qui un grand publicitaire du monde francophone, oyo a géré qui campagne na slogan na bango, oyo est dominé qui monte la force tranquille. À celle qui pena Nicolas Sarkozy na 2008 na thème na bango ensemble tout est possible. Na 2008 pe Barack Obama azwa qui pe coach en communication oyo a géré qui campagne na David Axelrod oyo campagne na bango ezalaki na thème oyo ekangaki frontière mobimba ya Amérique yes weekend. Esengeli boyeba ke coach en communication azalaka journaliste été. Mais yakokamwa erreur oyo esalamaka na 2006 tomonaki ba politicien mingi bazwaki ba journaliste comme ba directeur ya ba campagne na bango. Malheureusement esalamaki lisusu na 2011. Tomonaki ba politicien olé ya kozwa ba coach en communication pour na basa na bango ba campagne bango bazwaki lisusu ba journaliste. Rôle les journalistes pembeni ya champion to pe pembeni ya candidat eza corréler message naye na média. Et non ko coach d'où confusion wana erenyaka ya ko réduire communication par le fait de passer par les médias tandis qu'il y a une campagne écoquée ko salema en dehors du média. Na ba moyens locaux la ba mécénat porte à porte to pe ba sponsoring pour na ba élection. Biso KNB toko conseiller kaka na ba politicien et que bazwa ba spécialiste en communication topé ba coach pour na ko gérer ba campagne na bango et les bien et les capé na kimia Kinshasa et l'équipe partout. Lelo KNB kitaki na commune à Selemba ou pe tunaki ba habitant ya commune wana baloba soki bango ba yebi bourgmestre ya commune na bango. Kinshasa et l'équipe partout les lots magazine na bino kitaki na commune ya Selemba ou kotuna mpe ba habiter à Selemba ou soki ba yebaka bourgmestre na bango. Bon, depuis naza na venu Selemba, ça fait 3 ans et demi. Na mona été na mona été na yoka été na mona été. Bon alika ko yeba été parce que célébrité za makasi, c'était makasi. Na mona na nous volonté ya bourgmestre na milier. Donc alika ko yeba été. Mais ça me pas moi na Selemba. Pendant un message dans le bourgmestre, un bourgmestre responsable. Mais je préférais que bourgmestre azala moi na commune wana. Pour nani na azala souci ya milieu ya peli. Na o ya vandi. Na Selemba to yebietia. Tout le monde est pénanté. Bon, on va bien là, on va coffrer jusqu'à la palais.
yende fois kitaka nde na kati ya ba quartier pa ba quartier za nene po ba na facilité au mona c'est le mot dans salité non c'est le mot dans salité ba canalisation ya mai pene à la rater il fallait nde ya kitala sur les chats pour aiba nene ya rosala pour ba évacuer no ba mo ba immondisme sous ça na ba venir na ba direction parce que fois ça be fort kitala ça moi salongo amona na rapu ba yebe pe ba mona rae na koyeba na ngai nazapi asina na ebete pona amona na kati atambola rapete nazapi na moye pe yeba pe ezapete bon lo nga na senga na ende atambola kandi faut atambola c'est le mot za posa na e tela c'est le mot za salite là za posa ça ba misele ze belé fo yesu ko mona na kati to yeba ndeni yesu azo leka moni biso to belé ta ke bomesa na biso amati vitre donc azanga na temps sur na biso te boyoki ba habitant ya Selemba ndenge balobi papa fidèle pai bana ya Selemba balobi bayebi yo te vraiment tokosenga na yo osala effort omiyebisa bazosenga pe oyo kosalisa bango ba misala ya miki ata na basalongo nde bakoluka koyeba yo tokobeta sete luka omiyebisa papa bourgmestre ya Selemba Kinshasa et l'équipe partout. Na cadre ya mois de la femme tosaleli bino résumé ya basi oyo baza ko exceller na domaine oyo ezalaki réservé exclusivement pour na mibali. Cadre ya ba festivité ya mois de la femme, KNB est encouragé basi oyo bazali ko exceller na ba différents métiers ou domaines oyo eza réputé ko sala ma bien kaka soki mobali asala kayango. Lokola na domaine scientifique na Kinshasa, la majorité ya ba instituts supérieurs et universitaires, publics ou privés, tout le monde a kaka mibali batu ba dirijaka yango. Exceptionnellement na Isam, maman Louise Kassali Kabwe, directrice générale oyo azali ko diriger pe mibali ebele. Na la police, l'unique femme commissaire divisionnaire adjointe na kati ya mibali ebele oyo apasaka inaperçue te na ba commandement na ye, maman Kamon Moukaz Odette. Parmi ba grands partis politiques na RDC, moko ya munene lelo eza dirigé na mwasi maman F Bazaïba oyo aza ko diriger ko leka ba secrétaire ebele ya ba parti politique mususu. Peyende mutu alamusa MLC oyo elalaki. Lelo Union parlementaire de la jeunesse africaine eza ko kumbama na mwasi oyo pe aza active sur terrain na kombo ya Francine Mouyamba. Parmi ba bourgmestre oyo ba umeli na ba poste na bango depuis transition, toza na maman Metamboui appelé autrement bébé climatiseur na commune ya Kasavubu pe maman Mujinga na commune ya Masina. Commune oyo ezali patriotique pe sur le plan politique ezali pe trop stratégique. Parmi ba orchestre oyo esalaka ba album pe ba tournée na ba concert ebele toza na dynastie Mutwashi ya maman Chalamwana oyo abetaka musique koleka kutu mibali ebele. Na domaine ya sport, maman Rose Keleku Lukusa, championne d'Afrique moko oyo tozala ye na taekwondo pe azokende ko représenter RDC na Jeux Olympiques 2016 ya Rio na Brésil. La dame de fer madame Nicole Dibambu Kitoko oyo azali bongo mwasi ya liboso oyo azako diriger avec stabilité depuis sa nomination to sentir ndenge télévision nationale et se rajeunir avec la montée en puissance ya jeunesse na présentation ya journal télévisé. Mais na côté ya ba entreprise publique toza na ba femme oyo depuis leur nomination tant bien que mal lokola na société nationale d'assurance avec maman Carole Aguito pe na Institut national de sécurité sociale avec madame Agnès Mouad. Wana eza basi oyo bazokumbela misala oyo ezali exclusivité pour na mibali. Kinshasa et l'équipe partout. Na mukolo ya le 8 mars eza na basi mosusu balataki na bango liputa te. Yango rédaction ya KNB elingaki tuna bango mpo na bango liputa elakisaka nini. Mars, journée internationale de la femme où il fait tamaka monde entier. Kasi à la ville à Kinshasa, comment on a payé comment créer ba problème na ba relation amoureuse mususu topé na ba foyer mususu. Ce qui moi si à la tili pour tate romona asali yango problème et pas mobali na ye. Yango lelo to lingi to tuna ba maman ba ebisa biso ce qui ko la tali pour talingi ko lakisa ke oza moi si ya solo ou soit ce que la tili pour tate ndo oza moi si te. Yango to lingi to solana ba muke bolanda.
maputa mutu nyonso alataka maputa bafille bakoma kolataka bapantalon mais mokoto komaka le 8 mars wana eza mokolo ya bamama fo olata maputa mpo baka wi mwasi mpenza ye wana pantalon eza ya biso basi te pantalon eza ya mibali mais maputa eza nde ya bamama fo mokolo le 8 mars fo balataka lelo eza mokolo ya bamama il faut balataka maputa. Alors biso na kenbe tokolobake kolata liputa eza synonyme ya zala mwasi te to soki olati liputa te ndo longwe mwasi eza nde comportement soki oza na bizaleli malamu ti na kati na yo wana nde mwasi ata olati liputa te bato bayebi ke comportement eza malamu ya kibo mwasi ye nde mwasi ya solo. Kinshasa eleki partout. Na mabota mingi na Kinshasa mwana soki a repéré papa na ye place moka mabe to na position mabe automatiquement papa wana azanga ka autorité likolo ya mwana wana bakino ba réagir. Kinshasa na biso kine l'équipe partout lelo magazine na bino ekitaki na commune ya Bungu komera kosola mpe na bakino ba expliquer biso s'il arrivé que papa abimaki na makangu akendaki na hotel et que akutai na mwana na ye ya mwasi to ya mobali pe na mwasi to na mobali na ye a réaction ya papa wana ekozala ndenge nini est-ce que akozanga kaka autorité to akozala kaka papa po papa mingi omona akopanga mwana na ye afunda ye pa mama et puis azangi po autorité etake nga papa na okota na hotel na kuti mwana nga na mwasi na mobali obe na mwasi etake tata na kugangela mwana fana sela ki autorité ya kitata na kotika teke mwana ba sa mabe ngana ko waso ko tiki bezo encourager mwana le mal pas mwana po mwana soka moni papa ko ti lobile lo roté mbala sima ko yesu ayi ke papa nga lo ba lo roté pozo banga ke funda pa mama po mama na ye alikuwa za mama na moni yo likango ya kubanga pa funda fo gangela ola saki autorité ki papa bengana so senga mabimisi papa fo agangela ka mwana po aza papa fo za autorité ki tata te ayebika nya oflate mwana na ye po afunda pa mama bon bosono niki ngam na boti mwana boti ngati ngam na boti mwana wana magetu mwana moni ngana makangu na hotel yipa akota na mobali fonsa ki autorité na papa fona bengana ye parce que na tiki mwana bongo wana encourager na kotika teke mwana akota na mobali na hotel ngapi na akota ya koti na chambre songolo ngabe chambre songolo na banga politique mwana ke funda ngapa mama na ye na maki papa na makangu te il faut na autorité il faut na bengana mwana wana utasoba ke wote mtu mfuna bengana ye na gangela ye et puis na ko apa ko bengana wana na ko conseil tout le monde ndaku na ko tema so to na lobela ye pa mama na ebine na ko defa pa mama na ye bolandi ya vie ya ba papa ndenge balobi na micro na biso ya KNB biso na KNB to koyebisa ba papa vraiment ata mwana okutani na ye na likamba bongo atake koyebisa mwasi na ndaku mwasi na yo koyeba ndenge nini yo kosola na mwasi mais soki otiki éducation ya mwana nde ekobeba un papa faut ozala toujours autorité ya mwana po yo nde moto obotaki ye abotaki yo te. Kinshasa et l'équipe. eleba maka mingi na Kinshasa ke ba médecin ba docteur bango babangaka batonga babangaka bakisi yango KNB esali enquête bana bango moko bayise biso soki affirmation wana ezalaka ya solo. Partout les magazines na bino elinga ko solana na ba infirmier to ba corps médical mususu ba expliquer biso comment est-ce que bango ba conscientiser ka ba malade bazwa tonga mais bango moko babangaka tonga pona tonga en tout cas na pesa yango ba tutangu nyonso menga moko na banga tonga fort po talaka ka pasi wana ndenge otuba rango batu bachuba yo yango talaka esala pasi. Non effectivement eza nature eza mutu moko ta kolinga corps étranger côté na nzoto na supporter donc to banga comme tout le monde et surtout que tu es biso mon biso mutu chuba batu ne batu balelaka tout ça ça fait un peu mal biso tu es que ça la passe donc tout na ngape so va piquer nga j'aurais du mal c'est normal là-bas. Oui il y a des cas sur les signes pena tonga na kitana matin au soir mais sur les signes normalement comprimé bon je prends les comprimés dinga tonga na linga ndete du moins avant maladie grave peut-être na ba moyen belé na yeba non eza grippe boso na la grippe oui la explique non faut faire perfusion na ko boya soki réellement na malade na zwaka na ngatonga baninga mosusu babanga tonga menga so na zobela na zwaka na banga ka te voir même supona déontologie sinon atanga mona metiaka na banga tonga te mais en tout cas 9 sur 10
babangaka me nga nabangaka te. Boyoki ndenge minganga balobi na micro na biso na KNB to koyebisa na bango vraiment eza nango malamu te ko bangaka tonga nde bango babangaka. Pourtant yo zo conscientiser malade azwa tonga. Eza pona ko bika na ye. Bongo yo moko tango zo boya ko za tonga to zo banga ko za tonga. Et monte ke ko benda pe passe na nzoto na yo. Vraiment balobaka ngo la charité bien ordonnée commence par soi-même. Malbolamu oyo lingi na nzoto muninga linga yango pe na nzoto na yo moko. Kinshasa et l'équipe partout. Lelo tosali enquête auprès ya mibali oyo baza na préparatif ya mabala bayebisa biso soki basinteresaka mpe kosomba ba ustensile ya cuisine. Kinshasa na biso kine l'équipe partout lelo magazine na bino ekitaki lelo na commune ya Selemba okosola mpe na ba papa herba se préparaka pona libala pourquoi ba s'intéressaka na biloko ya cuisine te okomona mona mobali asombi ba kiti asombi mbeto asombi biloko ebele kasi na kotala lituka aza na ngote pe kikalungu aza na ngote ayebika rake mwasi na ya koyela eto akosenga epa ba voisin. Il faut ba sombara nesi eboka pilipili zali eloko moko fo kaka osalela ngo kaka fo ozala nango pe kaka fo osomba kaka esengi bongo fo kaka kosomba yango ezali nécessaire biloko ya cuisine ezala ngo mabe ke mwa ya mobali fo kosomba pe ba biloko wana ezala pe bien kotaka mutema te ndeti libuka etumbeli kikalungu ke mubali mwasi kaka aya ko somba ba biloko wana ozelaka ye eza kitoko te oza posa ta msoli ya nyama na yo okosala onde ni oza na etumbeli te okesenga ba voisin ekesimba te malamu somba ba biloko no nyonso ntango mwasi akoya kobakisa pe oyo ekezanga ezalaka pe na mabe mwana mobali akoki komi se préparer déjà na ndenge na ye moko na liboso akosomba pe lituka ye moko libuka pe ye moko biloko mike banzete ya fufu ye moko afa pe kutomona na mwasi mususu akoya kotala akosepela bongo ezaka te posomba TV congélateur posomba soki chaîne musicale biloko mike te posomba pena biloko nyonso to libuka ezali lituka ezali basani pe ezali ndenge na vie ya mwana mobali eza pe bongo er mususu omona mwasi siko azate ekesengani mpo lamba pe na yo moko te boyoki bakino ya Selemba ndenge balobi na micro ya KNB biso na KNB to koyebisa na bana mibali vraiment que tango ozozwa idée ya kosomba kiti mesa to télévision na mbetu zala pe na idée ya kosomba biloko ya cuisine poko senga epa ba voisin ekoki poko tchao na piège na makambu misusu to kozela pe mwasi ayela bon soki mwasi azana na prête ya kosombela ko liboka na butu okozana na posa ya kolia poisson to ozana posa sa eloko na mobo ozana ngote au moins te ke kozongisa ovisima tango ozozwa idée ya kosomba biloko misusu zala pe na idée ya kosomba biloko ya cuisine neti ba liboka ba etumbeli ya Thompson ba liboka pilipili ba kombo na bekateli. Kinshasa et l'équipe partout. En tout cas ekozanga ndenge nini rubrique boningaka mingi selfie kanga photo buka kingo pe seka moke bo continuer kotinda ba photo na bino na page Facebook Kinshasa na biso KNB dega balobaka ke liloba na nzambe eleki mbongo yango tongaki totuna bachrétien soki ozoleka na nzela okutani na diamant to na bible okopona nini liboso et l'équipe partout lelo toye kosolola na bakinois bayebisa biso soki lelo eke ozali chrétien ozali kotambola na nzela ozali na ba problème ozali na besoin ya mbongo okutani na bible na diamant na nyonso mibale wana il faut ça la choix opona eloko moko étant chrétien yo okopona eloko nini boyoka bakinois ndenge bapesi réponse na bango na micro ya KNB mpo na ngai etaka chrétien nakozwa diamant parce que à partir ya diamant nasomba bible bon eza vraiment kotika bible te mais nakosomba mpe bible mosusu à partir ya diamant wana bon nakoponaka diamant mpo diamant nde nakozomba nakozwa moya kosomba bible mpo nakosomba nakolokota diamant lelo ti lobi bible nakosomba yanga mpe facile esonga na mosusu ke mposo nalokoti bible ngai natapiaka estce nakozwa moya kosomba bible obie eloko eza te ofali nalokota diamant après à quelques jours tosombi bible omoni avec or nakozwa bible wana naketanga yango nasombi wana naketanga yango mais bible c'est la vie or mpe c'est la vie nakozwa or nabi bien le cycle de naissance yango ezo enseigner ngai soki nazwi yango ekonseigne nga toujours soki nazwi eloko naza koluka jabi bien na baproblème soki namoni eloko oyo babi trésor caché
na moni yango so so zi bible on a trésor ne bunga na elimu na mona musumu ko vo de la langue na moni loko zo luka diamant bible wana te bible za ko somba yango na ko luka na ko mona yango mais trésor wana so lelo ezate na mito na mona nango boyoki bakinois ndenge bapesi bavi na bango me biso na KNB tokoloba yo moko mutu okutani na ka wana en tout cas yo moko isala choix soko oza na besoin kolokota bible kaka yo soki oza na besoin kolokota diamant kaka yo parce que na ka wana le choix est clair. Kinshasa et l'équipe partout. Yalele comme na suka magazine bolingaka mingi Kinshasa na biso en tout cas na kina esenga ko présentant ko na bino ceux qui olingola ta ba couture à solo encore toza na mois de la femme les kambangu na venir à la numéro 21 na croisement Éthiopie na commune à Kasavubu et pas mamie Dorcas na maison Dorcas protection. Kinshasa et l'équipe partout.